yo kenda tanga komba ba Gaulois bango ba code 16 bébé bongo kenda ko tanga bango pona nini tina salam ba communication de ça so na ba Louvain so na ba Var na ba Boston ta la place suko na MC bana code 16 bochana si Oyoki elenge ya Congo tapelema yo kenda tanga komba ba Gaulois bango ba code 16 bébé bongo kenda ko tanga bango pona nini tina salam ba communication de ça so na ba Louvain so na ba Var na ba Boston ta la place suko na MC bana code 16 bochana si. Ces sourires apaisés sur les visages de l'artiste musicien Hervé Gola, qui était reçu dans la soirée de ce vendredi 8 mai 2026 par l'honorable Augustin Kabouya, est un message de calme et de civisme suite à une viralité du dérapage qui ne dit pas son nom sur les réseaux sociaux après les propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi mal interprétés lors de sa dernière conférence de presse. Une salutation au Konzamboka na mama na sanfitoya biso likambo ezate kimeza mabima bato nyonso bazolanda biso bafana biso balingaka mpona musike toza wana mpona kosala mosala mokonzi ya mboka aza papa aza mpona biso nyonso mama mokonzi aza mama mpona biso nyonso kimia ezali likambo moko eza te toza na kimia toza na peka voilà tozana na seji na pesa yombo te oyo alakisaka likambo oyo eza te kimi ezali so nyonso toza wana mpona soutenir mokonzi ya mboka toza derrière mokonzi ya mboka toza derrière mama tozala na biso na kimi likambo oyo eza te papa azali papa ya biso nyonso mokonzi ya mboka azali mpona biso nyonso azali papa na biso likambo eza te. Merci beaucoup président Ferré. Nasepé na geste au sali d'abord tokutana tosolola pour nous assurer que vous êtes derrière son excellence monsieur le président de la République et la distinguée première dame maman Denise Nkezo nous convenons pour la musicienne nyonso. Il n'y a pas de problème pour polémiquer autour de la conférence de presse sur les camions na Oya. Mukonzaza papa ba artiste nyonso baza pona ye asepelaka na ye na mutu nyonso omonaki awa après qualification ya repas apesi don tina baanimateur apesi baanimateur wana badon mpe ya bamoyen de déplacement na bango ezala yo oza mwana na ye n'importe quel musicien congolais aza mwana na ye mokonzaza église au milieu du village ndenge oti koyebisa bafana na yo bayeba ke toza wana mpona kosoutenir mboka na biso naozotani makambo ya misike na mokonzi ya mboka c'est ce qui est plus important. Merci beaucoup. À défaut de se rendre à la cité de l'OIA pour passer son message à tous ces Gaulois, Ferré Gola, dit le padre, a préféré rencontrer le président du parti présidentiel, l'honorable Augustin Kabouya, pour faire comprendre à l'opinion qu'il reste derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Nyakeru Tshisekedi, ces couples présidentiels congolais soutiennent l'artiste depuis la nuit des temps. Il y a des choses que nous avons fait. Si on vous dit que non, c'est nous l'initiateur, vous n'allez pas pouvoir. Frère, c'est un artiste de notre pays. J'ai vu qu'il y avait des choses qui commençaient à se préparer derrière son nom, un innocent. Il a jugé bon de le voir. J'ai dit, venez, président, nous allons échanger. Quel est le mal? Parce que j'ai vu même m'insulter, comme quoi
métier médiocre, je me pose la question, quel est le mal que j'ai fait quand je reçois un artiste de mon pays? Quel est le péché dans tout ça? Bon, moi, je vous comprends aussi, vous n'avez pas commis aucun péché. Il y a des gens qui, sans polémique, qui ne peuvent pas exister. Mais nous sommes là pour apporter la paix. Je serai très content quand je vois chaque artiste faire son travail calmement sans toutefois être inquiété. Voilà, il n'y avait pas de contraintes derrière notre artiste Frère. Il était venu. D'abord, on vous parle que non, il était contreparti. Est-ce que vous avez vu dans le soupe là, il y a des militaires de guerre? Hein? Quelqu'un qui était contraint, il vient, il entre, il parle avec moi et puis il sort. Non, c'est de la méchanceté tout simplement. Je vous dis, il y a des gens, s'il n'y a pas de polémique, ils ne peuvent pas exister. Ils doivent comprendre que tout artiste a droit d'évoluer au Congo. Et les chefs de l'État, comme je l'avais dit, est une église au milieu du village. Voilà ce que je peux vous donner comme information. C'est la fin de conférence. Code 16 wana. Ezala nini? Mon code 16 ezali déjà ya ba fanatique ba golande ba bimsa kombo ya code 16. Mais code 16 ali ko lubape ezali ko neti ndenge IDPS ezali. Omoni IDPS ezali parti politique mo ezali fort. O ezali lelo soki ba zuel kamomoko boye avant tout mon konzamboka pesa bango ordre bango déjà bazala déjà so mutu moko attaquer chef de l'État so mutu moko attaquer chef de l'État bango déjà basala la réaction sans que batu na vie à chef de l'État. Donc code 16 ezali roi neti bango baza ezali roi neti elo moko yela bango so ekoti boye roi molimo ekoti azuko parler la langue soit parler la langue mbala moko donc yango wana ezali roi neti nazo pesa exemple roi ide donc code 16 ezali roi neti ndenge wana. Donc c'est-à-dire eza base mutezo décider. C'est ce que tu veux dire. Eza roi neti base mutezo décider mais na ndenge ya malamu. Na ndenge ya base ezo décider mais na ndenge ya malamu. Base ezo décider na ndenge ya malamu. Bazo tout na leader te bazo tout donc so to un exemple à IDPS. Ouais. C'est-à-dire ceux qui va attaquer chef de l'État to actualité mo za na mboka bato IDPS to mona ba bandi déjà ba attaque sans que ba tout na chef de l'État. Sans que ba tout na chef de l'État si ba bandi déjà donc eza roi neti code 16 pa na biso lingo lo bandenge wa. Ouais. Sikoyo code 16 wana. Nani ativaka ngo? Yo mtoza na buto moko finaka e bandi et obenga bato na téléphone nani aza chargé en fina bouton non ngala activer code ngala ko activer yango te parce que na yebi mutu na makolo nango te ndenge eyela eyaka ndenge wana eyela biso boy code 16 donc naza na mutu na makolo nango te na yebi te ndenge eyela na peso exemple ndenge ezalaka non lelo soki omei ko tumbola mokonzi ya mboka ndenge ba membre IDPS ndenge batombokaka avant que tu vas savoir que botika bango déjà ba côté mais sans compter ça rappelle que non ba bimi na nzela bo ba tumsu baza pe baza ko profiter baza ko buka ba kiti mais baza batu ya IDPS ba tumsu balinga basa wana ti mo bulu moko bo ndenge zala mais batu ya IDPS batu wana de l'état kangaka bango parce que soki batu ya IDPS baza ko sala marche na bango ba kenaka nango na but mais tozanga te batu tumsu ba yaka ba infiltrer ba yaka batu no mona non l'état ko interpeller bango akanyima. Donc code 16 et alors voilà milimo zo côté la batu apparemment la batu ezokota et côté la batu nyo surtout et pour na bilongi ya batu non côté la batu nyo soki koti mais biso to tambola na droit code 16 to yebi elinko lobanini mais to tambola na droit donc on to activer raté non on a go activer ezaka milimo côté la batu non na go activer raté non polémique autour il y a conférence de moto azotambola na kibonzambe ata boye bosali boye bokolomona kaka bobandozo le contraire bokangi koto ya bimel na gauche bokangi na droite ya bimel na boye le cas yo uti omona na assistation to kokutana na yango et on a kutana na yango ke na beti concert ndenge na lingela kite mais longo la faire azala na bagolwa na yi faire azala na ba gladiateur voilà ba gladiateur bazali awo bagolwa bazali awo les padres za na katikati bole kawapi voilà yebi to bundela Congo ngana zobundela loisir te mais c'est na yebisaka bino makambo oyo ke Félix Tshisekedi a créé ba musicien na ya polémique ya distraction ero batutu pour nazomona bato pourquoi bon pensaka papa il veut visiter bon pensaka papa il veut visiter siko bon monique to défendre papa il veut
mais soki biso tout tosanganaki tobengana Félix Tshisekedi na mabe oyo azosala na Congo na injustice oyo asali na Congo ana bamusicien na ye akoma na bapaster na ye badalo bamarcelo bamutombo bamukumba bateranga baza na ebele mino moko boza komona mabe oyo Félix Tshisekedi azosala na Congo bozomona lokuta manipulation. Pourquoi vous pouvez faire visa te? Il n'y a pas bête ma musique minena na bare na ba sala minena. Pourquoi soit zoya la ba misena e bozo calé l'ambassade de France pourquoi? Ou bien la Schengen. Toujours dénoncer injustice séparatiste. Ce qu'on a soi-disant tata ya Congo soki comme on a fait Sarabino ou va titre va faire ça Yohana Félix Tshisekedi. Mais féliciter tout le monde. Kozo kisa ba mesusu te. Comment zo kisaka Baptiste Mosusu mozo podaka batu mosusu. Na stade de France ngo Congo gagné ni. Mbongo a Congo bimi ebele boy bisangai Congo gagné ni. Po batu bakende kuna kaka bata maboma na maboma suko bisangai bato baza fu bana kati $. Congo est gagné nini. Bon dépasser 14 millions de dollars. Dans l'état ba Seigneur bozo futa bangote. Ba militaire bo futa bangote. Ba militaire baza sur 2 mois ba na ration te baza na front na Est Congo. Mbongo yo dépasser pas et pas Fali. Pour nous penser au foot qui ba militaire te au sommet la bango ration ba baza na front baza la nzala soda FARDC baza la nzala mais ils ont dépassé 14 millions de dollars pour na farira ont dépassé ba millions de dollars pour na ba jouer beaucoup ba sodo ba zo kufa na massage salaire te basira bango ba koma ko sala ba kindumba na baka Ferregola oui vrai ou faux outi ko yebisa ngai awa que code 16 yom to activera yango te eza lokola milimo ekotela bato na nzoto vrai ou faux outi ko yebisa ngai yo oza na problème na Fachi te oza na problème na mama Denise te oza na problème na mama Marthe te oza na problème ya politique ata moko te vrai ou faux outi ko yebisa ngai awa mafinga nyonso ezofingama eza bagolwa te bagladiateur te eza bainfiltré vrai ou faux outi ko yebisa ngai awa osengi na bagolwa bazala na bambeli babomba c'est-à-dire énergie na bango bitumba makasi koya bitumbo ezobunda basiko eza ya bino te eza ya bainfiltré vrai ou faux yebisi ngolobi bagolwa na bagladiateur baza lokola IDPS bango eza nde base mote desidaka donc faut koyoka base soki bamoni menace ekoti ya virus bakotomboka sange batuna vie même ya mokonzi na bango vrai ou faux tu peux sanga yawa ke bagolwa bazela ba programme makasi ezali koya bitumbe koya bitumba ya musique comme d'habitude vrai ou faux tu peux sanga yawa eza la complot ya batu na présidence bao bazo luka ba étouffer ba contact na yo mais si ba détecter bango kala mingi te ba osila na bango vrai ou faux biso kokutana na première dame mama Denise Nakio na Belgique vrai ou faux biso so beti na présidence ba malebele il y a 6 mois passé où tu beta concert moko privé na présidence vrai ou faux uti koloba tango beta ki concert na martyr koko so ezalaki avo beta concert Fachi béton muta dekanta ki situation vrai ou faux uti ko yebisa biso awa ndengo zabo yozali prêt à servir mboka même Fachi à n'importe quel prix vrai Bossole si nango ezali non chef évoque un exemple pour dire qu'il était à Goma à telle période. Elle rebondit pour dire non, le chef de l'État c'était à Bruxelles et le chef revient pour dire non c'était à Goma. Madame, de quel droit, qui vous a donné autant de pouvoir? Où avez-vous eu, d'où tirez-vous? C'est pour contredire un chef d'État, lui qui connaît ce qu'il doit dire, et vous n'étiez là que pour faire la police des débats. Vous n'étiez pas là pour les contredire. Dans ces pays, je rappelle, Madame Tina Salama, que nous avions connu des porte-paroles comme Koudoura Kassongo,
qui a organisé des points de presse du prédécesseur de Félix Tshisekedi avec autant de sérieux. On n'a jamais connu ces gens de bavures, on n'a jamais connu ces gens de légèreté. Les points de presse n'ont pas été bien organisés. Les points de presse n'est pas venu ici répondre aux désirata du peuple, mais ici, les points de presse sont venus exposer les chefs de l'État. De bout en bout, tout ce que l'opinion a retenu, c'est la polémique autour de Fally et Ferré. Est-ce qu'il était important, madame, de faire ces scénarios de sale goût? Madame Tina Salama, retenez que depuis, peut-être que vous avez plus évolué à l'extérieur, mais retenez que dans notre pays, il y a cette forme ici, il y a une concurrence entre toujours deux artistes. Ça n'a pas commencé avec Ouera et JB. Ça a commencé avec Luambo, Pépé Kalé. Et jusqu'à ce jour, Ouera, JB et Verré Fabregas héritier. Ça va de pair. Et aujourd'hui, la génération est menée par deux leaders, la génération musicale, j'allais dire, par deux leaders, Ferré et Fally Ipupa. Vous ne pouvez pas, dans une question, dans un cadre sérieux, qui engage la République, avec un chef d'État comme institution, venir avec des polémiques, des débats qui ne tiennent pas debout. Regardez maintenant la conséquence, ça a dégénéré de partout. C'est vrai, je n'encourage pas, j'en appelle aux Gaulois, aux Gauloises, aux mélomanes de bonne musique qui se sont sentis lésés par ces sales scénarios montés par Madame Tina Salama, de ne pas s'attaquer au chef de l'État, de ne pas insulter. Vous pouvez ici présenter vos mécontentements, batata, ba mama, ba Gaulois, ba Gauloise. C'est vrai, quand on a bino eza légitime, boki ko silika, mais ko finga tata mokonzi mboka, ko finga première dame, ko kende au-delà, ya ba valeur oyo biso ba bantu, toza ko partager, eza ko koya na piège ya ba oyo banangaki bosala bongo pour ekitisa leader na bino. Bozonga na raison, vous pouvez ici être mécontent, fustiger le comportement de la dame qui a induit les chefs en erreur, mais sans insulte, les dire poliment, avec des termes polis. Botika ko s'attaquer na tata mokonzi mboka, parce que tata mokonzi mboka ne kuke yo avandaki, il ne parlait pas comme Félix Tshisekedi, il parlait comme institution de la République, institution président de la République. Ayali tata abiso banso, et il a pour rôle le bon fonctionnement, il y a institution sur mboka, mais azape commandant suprême, azape magistrat suprême, et nous ali tata institution nyonso, ali pe tata population nyonso, yenda za ko engager biso, naba eba vota ki, naba eba vota ki était yende nangonga oyo ayi ko engager mboka. Yo nyiko lobete ali tata bato nyonso, ya bato maboma, Congolais liboma, Congolais belaka moto, Congolais à succès, Congolais à succès, il y a musiciens, il y a policiers, il y a biso nyonso ali tata na biso. La preuve, rappelez-vous les Gaulois, peut-être que Bobo Sani, Kande le Kelibino, tango Fergo et Fabeta Stade des Martyrs, c'était un certain vendredi. Fergo l'avait déjà engagé publicité. A foutu des bambongos partout. Mais à la dernière minute, Babou est qui autorisation à Stade des Martyrs. Vous vous rappelez qui avait intervenu pour Fergo à Stade des Martyrs? C'était le président de la République, Napé Sibino. Esika koki ya kokutanga bisika na kolalela